Alliance pour le progrès du Congo toye awa na commune ya Masina na district ya Chango. Iwayambo na kati na biso secrétaire général monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulolo a quitté lisusu na terrain pour na ko préparer base ya APC. Autour ya ba idéologie na biso na ba valeur. C'est pourquoi objectif ya matinée politique ya lelo yango wana. Pe na matinée politique ya lelo CG a profité biso nyonso toyeba kite toza surpris ya ko pesa batu o ba travailler ki malamu na année 2019 ba diplôme d'honneur. Na kati na yango structure oyo nga nazo diriger Ligue des jeunes nationale. Tozi diplôme d'honneur na ba activité nyonso to banda ko sala durant année 2019. Pe na kati nango ba bakisi sous diplôme d'honneur moko ya l'homme dynamique de l'année 2019. Nde ba pesinga yango donc tozane sengo makasi et nazo benga ba jeune nyonso ya ville ya Kinshasa place nyonso bozali Alliance pour le progrès du Congo yango parti cher honorable Ariette Wam boya to soutenir vision oyo pour lobby makambo malamu pe ya kitoko ezali pe merci na biso susu ya makasi na son excellence monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo chef de l'état na makambo nyonso kitoko oyo azo sala na kati ya mboka oyo o nyonso ezalaki rêve pour na biso lobby lelo komi réalité. Merci papa. Oui, pour na kozwa biso adresse na biso ezali na avenue Kasavubu. Croisement Kasavubu Birmanie. Kasavubu numéro 130. Agence Robank to Kangamina yango. Toza wana bokuta biso. L'appel numéro bo. Numéro nanga ya contact ezali 09 91 97 79 98. Wana bakozwanga directement et puis tozana posa ba jeune nyonso bazali baya ebele.